La fondation Kalika Kwama, Bisotou. La fondation Kalika Kwama, Bisotou. Banambanza. Promettre n'est pas tenir ndenge baloba na lopoto kasi ya fondation Kalika Kwama oyo balobi yango batosaka sima ya kozala na groupement Lombofwese le 28 mai 2022 koyoka ba besoin na bango pona développement. Président national Kalika Kwama Kiakiziki atindaki équipe na mobimba oyo ekamamaka na coordination ya Congo central epa ya Ale Lutete, coordination territoriale ya Bienveni Banfumu bakitaki na mokolo ya mercredi 15 juin 2022 na secteur ya Ntimanti groupement Lombofwese oyo ekamamaka epa ya chef de groupement ya Kanwando Fusu. Eza na plus de 135 villages sans compter oyo ya miki na kati ya territoire ya Mbanzangungu. Batambolaki elongo na chef de groupement kino na village Kinkoni epai wapi eza na marché ya munene oyo esangisaka bandeko bautaka na ville province ya Kinshasa pe na ba territoire mususu ya Congo central. Eza Kalika Kwama na fondation na ye aza kotonga toilette ya kitoko ya basi pe mibali po ete maladie ya salite ezala mosika ya baenyoso bayaka awa kokutana pona kosomba pe koteka. Kiambu Tumbani Maître Kams, président ya marché Liberté epa na ye eza likambo ya sika po ete banda mosala ya kokamba marché oyo azwa kaka ba promesse kasi ekokisamaka te. Na yango asengi bandeko nyonso ya marché Liberté bapesa confiance na fondation Kalika Kwama Kiakiziki kiese kiangolo kali bono ntete vangi na tuka ya utu kila ngwe kiza mu AGI. Bon, toute première fois kwa mbwene mama mpila yi ba vovele action musalama zina malamosi. Lo c'est la vie ndenge baloba na lopoto na yango bandeko ya fondation Kalika Kwama Kiakiziki basuka kiwana te bakotaki na projet ya kotonga des sources ya propre pe moderne pona bandeko ya groupement Lombofwese ekosale malolenge nini na village Kokwanseke Mbanza pe Kimputu bakoza na source moko ya propre pe ya qualité po ete nzoto ezala kolongono kasi na centre pe ya Lombofwese bazotongela bango source moderne ya kitoko na likambo oyo nde esengaki ete président ya fondation Kalika Kwama Kiakiziki ya village Kinkoni Wantumwa Bienveni asengi na bamembre nyonso baya kokota na kati ya fondation Kalika Kwama kotombola territoire ya Mbanzangungu. Mebonso kingala kia tabambutavo enlembo mosika usukulanga ziliko esalunkangu mono keleni sasala saluki kimono mosiko kansi komite yinina Ninina yeba secrétaire unina donc comité complet inina na ndenge balakaki ete bakotonga bâtiment ya école kimbangiste oyo ezomi na village Kinkoni bakitaki basololi na pasteur po ete année prochaine 2022-2023 bana batanga na ndenge elongo bani. Pasteur sectionnaire ya église kimbangiste village Kinkoni Ferdinand Mayavanga asepeli na oyo fondation Kalika Kwama basali fofo basisa ibamona kiaksalta sala gugu me uru bejifutuka besilwa ke bende ogina tuyanga le ça fait mana moto lomba et moto lomba mukwenda mina nzila mosi kwete communication ezala malamu entre coordination provinciale pe ba secteur nyonso ya territoire ya Mbanzangungu. Coordinateur provincial Ale Lutete apesaki des téléphones pona bandeko oyo batiaki semaine passée bakamba ba bureau ya fondation Kalika Kwama na kati ya groupement Lombofwese. Ba téléphone ekweki na maboko ya chef de groupement pour ete a remettre ngo officiellement na bay oyo basengeli kozwa. Vraiment epesaki esengo makasi ndenge pe basengaki na fondation ete atalela bango makambo ya réseau pour ete mwa kokoso ezali. Na yango président national ya fondation Kalika Kwama Kiakiziki alobi ete akokota na ba bureau oyo esengeli pour ete bandeko ya groupement Lombofwese na kati ya secteur ya Ntimanti bazwa réseau lolenge elongo bani lokola bandeko mosusu. Fondation Kalika Kwama Kiakiziki aza kobunda kaka pona développement ya territoire ya Mbanzangungu. Bienveni Banfumu, coordonnateur territorial ya Mbanzangungu, asepeli na groupement ya Lombofwese pe secteur ya Ntimanti ndenge bayambi fondation Kalika Kwama esale makaka boye na ba secteur mususu ya territoire ya Mbanzangungu. Pour tout le lancement officiel ya construction ya toilettes publiques et tout à tunga école primaire ya Kinkoni et Kimbangiste bosi les groupements statunga diaka ces sources d'eau potable ku Lombofwese donc les dortoirs diaka statunga ku école protestante nkangu mumona una tu landa tata Kalika Kwama betu ba onsonu tu ikama tatakali tu kota mu fondation kadi ntungulu yo kita sosa ni ntumbokolo ya territoire to kita sosa donc mono en tant que cordon ya territoire qui se ka fona kinamu kadi mono kita sa honorer na nyoso o elekaki na kati ya groupement Lombofwese
esepelisaki chef de groupement makasi na oyo nyonso fondation Kaliki Kwama aye kosala na groupement oyo ye azali kokamba. Groupe Katata Kali qui est mu cadre de développement beto mpe tout mama mubisalo bibezi kutu sadi sabe développement pasi tovana moko kwa ba mason pasi fo salo kienda kuntwala lokatukadi ntima nakanga makadi salo wakisalanga muntu umosi tozomona pe toza koyoka nyonso oyo fondation Kaliki Kwama Kiakiziki baza kosala pona territoire ya Mbanzangungu Longonia. La fondation Kaliki Kwama bisotu la fondation Kaliki Kwama bisotu bana Mbanza la fondation Kaliki Kwama